faut la peke au monitant lelo mutu aza awa yo za awa boko bundate lelo Emile aza awa fali aza awa bako bundate ni na misiki ni na mbongo ni na ba bien ni na kombo ni na tout. Tokende siko epande kona biso artiste mboka asala premier soin na deuxième soin soki ezalaki ye na place ya Emile akeye nda yaki po fali soki azalaki pena na posaki batu ba bete Emilia anga beta kara batu ba nga ba bete Emilia et ça je t'assure que Emilia nga betama abengani batutu ayebise Emilia loba sikoyo sokoza mobali dans lo bané en face 1 mètre exact en face ayi 1 mètre déjà servette kangami makofi déjà la pointe mais Emile a pas pour boxer hein que azab boxeur apprenti azab boxeur bandi yango yango mona ndo banga dans un rappel ce que Emile a kimine pesa la ngote azoya na ega che ayena azoya na sal mais fali pe a pekisité c'est que azam mobile a pekisité ça la bongo ya sauter a pekisité ya sal mais ba air ndeko mika différent makofi ce que zo bangisa boy mabe hein ezaka mwana ta ezaka que tu dois récolter ce que tu as eu à semer dans le passé. Bolingo, yokelanga eloko oyo KLP distribution chez Luc Koulapa. Yeah! Société KLP distribution oyo ezali spécialisée na distribution ya ba boisson alcoolique lokola whisky, champagne, vin, PMI susu bazali koteka ba boisson non alcoolisée lokola Coca, Fanta, Ozamo Bimba. Zomi awa na l'île de France, oyo bazali kosala distribution partout. Mingi penza awa na l'île de France, livraison ti bisika nyoso kolinga. O na salle de fête, o na ndaku, o na dépôt, bisika tout okolinga. Ozamo Bimba. Benga bango na numéro oyo 068 54 17 740. Société KLP distribution chez Luc Koulapa. Yango nde fandisi masolo ya spécialité distribution ya boisson alcoolique pe non alcoolisée. To bando ko s'explicaner Emilia alongwa pas vena biso mukulu na état bienté parce que tout le monde sait le opéra lobby en tout cas jour ya kuta na fali na kulwa fali fala makasi yo yazala na te c'est le ko lo babongo te c'est le mutayaka erecha futele hotel au bakutana na place ah place ni bakutana erecha futela c'est le hôtel oui ba voyage yo c'est le wayaka na billet d'avion na hôtel na argent de poche na voiture nyoso erecha mais batianga témoin te fali abenga kinga po Emile wanga ni nyoso alobi katanga komba falite afinga pena falite aloba pena mabe falite ce qu'on déplace un homme matsa fali mafuta ba bloquer porte ce que tu as 3 fallait aibsinga yoro si tu es un vrai bonhomme tu as de couilles dis à ce monsieur que ce qui n'a le monde te ka afinga ngato aloba mabeto abungi atama mukena na ba émission na komona ngaibe ka vous passer à la télé tango le kana ba TV olobi komba mutu mokili mo memoni bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondisyon ya kitoko belengi tala esika ya kovanda yango oyo Flotte Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoyaka kana bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke. Courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate. Mai pepele nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali po soki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te Flotte Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa référence
église Mangembo na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film. Bon verre nanga napesi yango cameraman na biso ya wapi ya melanga te champagne nango danger epelele dégâts à la santé à la santé à la santé à la santé et birthday au KLM. Voilà. Donc, joyeux anniversaire à la musique urbaine. Le père de la nation fête son anniversaire ce soir. Je salue tous les gens qui m'ont fait des vidéos, commençant par Keren Kinsala de Paname. Yango. Et Personne m'a pour dire, on est quel bien là. Ailleurs, il y a bato oyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? Gideline Mokonzi. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzub 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit. Voilà, bonjour, bonsoir à tout le monde qui nous suit à ce net moment, ce n'est pas de l'heure à laquelle que vous allez recevoir cette belle vidéo qui est présentée par le vôtre Valdi Tamboué. En tout cas, Bana Poto, Bana Mokimba, merci pour votre patience, confiance qui est souvent justifiée par cette disponibilité de nous suivre. Dans ce charbon vidéo, à na canal nos préférés. En tout cas, avec Boza et Belel Boza à poste téléviseur, Nabino, pour Narota numéro ya Mokolo Malelo, Owapi. Et vous avez vraiment co-animé avec Valdina Ken Piana Makizembe, Oto Yambeli Bino Bongo, l'artiste musicien Yorobo Swag. En tout cas, tikana signalé bino que ezali surtout pour na mayo nous allons collander na sima mais ya munene ezali que il fête son anniversaire. En tout cas nabi ensemble avec net saluer no Ken Pena poto banda bongo pa ya Yorobo Ken Pena Makizembe. Bonjour. Bonjour Valdi Tamboué, bonjour na Mosala Nzambe prophète Emmanuel Dodi. Tobi ke ba franchi surtout toze la le 16 prophète Emmanuel Dodi a San Sabatunyo surtout na Fikine. Place oyo nyonso oyo boyo kaka na musika ekosala makuna vraiment tu as besoin ya distraction te tu as besoin ya bato ba mema bato bazana ba problème bwana ndeko moko boye malade ou mela esila raté boyane na Fikine vraiment bozana problème à blocage kindoki na famille bon mema bato ana nyonso le 16 juillet na Fikine
En tout cas, prophète Emmanuel Dodi, ba miracle boyo kaka yo kaka. Botinda bande ko na bino baya vivre en osko à live. Sango e panzana sumo kilmobimba. À toi, merci Ken Piana. Merci na Tambwe Mwamba le sauveur, bino mi balé ba Tambwe. Baza na ngama kizembi. Donc bino ko za bando ime bolingo lobate. Ya ba te soko e ba ke yo bo kombo ne Tambwe. Yo pe za Tambwe donc boza pena bando quoi. Et ça linga bien. Ouais, bonjour Yorobo Swag. Ouais, et joyeux anniversaire. Hein. Merci beaucoup mon frère. Merci beaucoup. On est ensemble. Bonne santé. Moi, il parlait tout à l'heure là quand il disait pasteur Emmanuel Dodi, je sais seulement qu'il allait remettre le document de la maison. Quel document? Du parcelle. Parce que Ken Piana a déjà franchi là-bas. Ça veut dire que Jeep là, il a déjà eu. Ouais. Maintenant il reste quoi? La parcelle qui était promise. Ouais. Donc si aujourd'hui il veut nous parler de quelque chose, Emmanuel Dodi, deuxième onction chez Ken, c'est parcelle. Parce que 3 heures, je ne sais pas s'il va encore donner quoi. Il va promettre de tourner, prophète a tourné type États-Unis, Europe, Ken Ozalana. Oui, mais Ken s'est chargé de communication de Emmanuel Dodi et puis de l'église. Surtout, il ne faut pas oublier que Ken Piana, grâce à lui, l'église du pasteur Emmanuel Dodi maintenant est suivie. Parce que dans la vie, il faut accepter quand quelqu'un est en train de contribuer. Ouais. C'est très important. Il n'y a que nous, les Congolais, qui boycottons souvent la communication. Alors que la communication, tu peux avoir l'argent. Mais si on ne te connaît pas, Brazza, tu peux avoir l'argent. Tu es un Brazzaville, si on ne te connaît pas à Kin, c'est que ton argent est limité. Tu peux avoir l'argent, mais on ne te connaît pas en Europe. Vous voyez un peu? Ouais, ouais. Donc c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui Ken Piana a fait un très grand travail à côté de pasteur Emmanuel Dodi. Bon, depuis que l'envoûtement familial de Ken allait le poursuivre, et puis tous les artistes qui ont trop promis Ken dans la vie, où ils n'ont même toujours pas arrivé à acheter même un vélo. Un pasteur qui n'a rien à voir avec nous les artistes profanes, nous a démontré que c'était un homme de Dieu. Allez Ken, tu ne vas même pas passer par Ken, tu marques X, allez prends. Jeep. 2 parcelles à bandane. Ken roule avec ça. Et quand il voyage, il parle à l'Europe, il donne ça à ses petits. Il dit vous aussi roulez petit. Prenez votre temps. Donc il faut lui féliciter. En tout cas, merci, merci prophète Emmanuel Dodi. Yorobo Swag. Prophète Emmanuel Dodi. Asala eloko mo boy pona ko pesa exemple. Ozana bateau, oza bien, nzamba pambolo na bambongo. Il faut pas mbola pe bateau ozo collaborer na bango. Donc je pense en tout cas prophète merci, je pense Yorobo Swag azotu na masola palais. Prophète a promis qu'à jamais eloko na accès à loenge ndako ezalaka déjà remise ka mikanda jour ezali pete okendeka filmer. Donc iwana ezalaka déjà sombama. Mais prophète azamutu te apesondaku ke yo moko s'occuper ba climatiser somba ba kiti somba ba mbetu somba ana besoin biloko ana nyonso to asilisa oye peno kotine ana besoin nyonso to o nazalaki nango ekota na ndako wana te donc nyonso to o nazalaki nango ekota na ndako wana te ndenge na aki okuta car nanga ba kiti eza na kati ba climatisation eza na kati biloko to eza na kati ba tapia ba kiti eza na somba eloko te nenga za na besoin pour informer Yorobo et prophète a promettre kalate to pesa ndaku Yorobo jour ngo zala na église na mama na biso Eliane malgré baboyana yango moni Yorobo se rappeler mais bozala vraiment calme vraiment ba moni biloko prophète Emmanuel Dodi azosala soki pe bandeko na biso ba artiste ndenge bazala kapena batu soki ba kanisa pe bandeko o bazangi ndenge prophète kanisanga et que ça la paie bien. Merci Yorobo vraiment. Non, c'est très important dans la vie, il faut parler parce que vous faites un grand travail à côté des artistes, même s'il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui sont très ingrats, mais la vie c'est comme ça. Tu pourras travailler pour telle personne, peut-être la bénédiction va venir à droite. Vous voyez un peu? Donc, toi, continue seulement à travailler sur ton travail, c'est quotidien. C'est comme ça, quand on travaille, c'est le fruit du travail. Maison, jeep, voyage, tout ça, là, etc. Hein? Et puis, Ken Piana, aujourd'hui, il y a beaucoup de patrons qui ont l'argent, mais on ne connaît pas leur nom. Okay. Tu vas entendre Mambweni, Massobele, tout ça, là, on ne comprend pas. Okay. Donc, voilà.
tout à fait normal. En tout cas, merci Roboswag. Moi, valide en parcourant la commune de Bandalungwa, j'ai vu beaucoup de banderoles où on communique votre soirée aujourd'hui au sein des métro-bars. Je ne sais pas. C'est pour quel but? Pour quel but? C'est pour prestation de Yoroswag pour la première fois au métro. Depuis que c'est devenu métro VIP. Chez DJ Abdul. Chez Moïse Samnani, qui est le patron. Ah ouais. Voilà. Donc, quand c'était encore métro normal à l'époque, avant qu'il ferme et qu'il réouvre, moi j'avais fait un show là-bas avec Paka Djouma, ma Pipo, Gaz Fabulous, toute ma bande. Quand il était encore métro à l'époque. Mais quand ils ont fermé, il y a eu réouverture. Maintenant, moi j'étais en voyage, non? Tout le monde a déjà joué, presque joué. Je ne sais pas si tout le monde a joué, mais il y a des prestations. Et puis comme il y a la nouvelle vague, à ce moment qui font leur soirée chaque jeudi là-bas, donc aujourd'hui c'est mon tour. Et puis ça tombe que c'est mon anniversaire. Donc voilà pourquoi on a tout mélangé. On a invité tout le monde. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de mettre d'ordre d'entrée parce que moi je suis un artiste du peuple. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, j'invite tout qui, de belles demoiselles, de grandes dames, de beaux gosses, de bel hommes, les chroniqueurs, les journalistes, les caméramans, habillez-vous en blanc, tout blanc. Autrement dit, pembe, bling, bling. Et retrouvons-nous là-bas tout à l'heure à partir de 20h. Donc, après avoir fait l'émission avec vous, je vais aller faire balance. Après balance, je rentre, je me repose un peu. Et puis, tout à l'heure, vers 20h, je suis là-bas. La soirée commence, démarrer. Jusqu'au moment où on va casser la baraque, on boit du champagne, on rentre à la maison, chier pour chier. Voilà. En tout cas, merci. En tout cas, en tout cas, pour l'information, tu auras en tout cas, vraiment l'essentiel, la quintessence. Parmi bateau bazaki, entouraki makambo et les kakiwana, il y a eu Roboswag qui passe le quoi témoin au killer peu auriculaire. Donc à mon avis na mission quoi qui peut na matoi. Na que nanza posa senga ken pena banda mutu na liboso. OK. Par rapport à événement. Merci Valdi Tambwe. Parce que l'autre est là qui mingi za ndenge réseaux sociaux za variés hein. Fali, Emilia, Babundi. Mais pour na repérer une information, il y a zala qui wana témoin au killer. Du début à la fin, ma campagne, c'est parce que na Aboubakar Lyondo, au boyebi patron, à l'équipe, les lobes patron belé, Léona Kinshasa. Ndé qu'on a biso Yoroboswa qui me quand un peu corrélanté biso moi les solo oyo. Est-ce que c'est vrai ou faux? Falina Emilia, Babundaki, Napulman. Vous mettez un problème. Non, mais quand on peut corrélanter, parce que ça, les solo, vraiment, et ça, moi, bien, vraiment. Non, c'était juste de. Vous savez, Fali, c'est une légende aujourd'hui, c'est une grande artiste. Bon, pas grande, mais je te dis que c'est parmi des icônes de la musique congolaise. Il faut accepter. Fali Poupa, je ne pense pas qu'il va aller se battre comme un enfant, comme un petit voyou, comme un petit jeune talent. On est d'accord. Fali Poupa, il est toujours entouré de gens. Il a son équipe, il a son staff et tout ça, etc. Moi, mon ami qui est le patron du moment, Aboubakar Lyondo, Nzamina Mungwabi, que je salue en ce moment, on part faire notre sport au Pullman. Nous, on est au salle de gym, Fali, et dans les box là-bas, dans l'autre salle. Donc nous, on a fini. Et puis nous, on descendait, on a vu que un gars d'entourage de Fali Poupa, ça veut dire que Coco Dilasso, en train de se chamailler. Pas se chamailler. Au début, dès qu'il est arrivé, il commence à pousser avec des coups et tout, etc. Sur Emilia. Donc du coup, et puis il s'est parti en couille comme ça. Et puis moi, j'ai bloqué Emilia. J'ai dit viens, je voulais le faire sortir. J'ai demandé à Coco Dilasso d'arrêter et puis il avait fallu lui-même qui était sorti en courant. Il a dit à Coco Dilasso arrête.
Donc du coup, on est sorti maintenant vers la réception. Mon ami Aboubakar Lyon, boss, millionnaire, il est entré dans d'autres trucs. Tu sais, lui, à ce moment, il aime trop le fraîcheur. Après avoir fait le sport, il veut entrer dans les saunas là-bas, etc. Donc, je suis resté avec Emilia à la réception du Pullman. Et du coup, j'étais en train de lui supplier. Je dis, vous avez vu comme ça, commencer comme ça, par respect. Il n'y avait pas beaucoup de gens, hein. Il y avait moi et Emilia. Deux filles de réception qui étaient à côté. Donc je dis à Emilia, viens, on va sortir, je t'avance un peu. Il a dit, non, 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 non. Moi, je reste là, j'attends mon tour, je vais aller faire entraînement. Je suis venu ici pour faire entraînement. Au moment où j'ai dit, viens, on sort, mon frère, la vie, quand tu vois que la journée commence mal, il faut éviter. La vie, c'est comme ça. Oh. Directement, je vois Aigle et sa bande sortir maintenant vers la réception pour partir. Et puis, Coco dit le son encore avec le staff de Fali, ils sont venus vers encore Emilia pour lui taper encore pour la deuxième fois. Maintenant, Fali a interdit. On commençait à crier sur tout le monde. Il fallait bloquer tout le monde. Jusqu'au moment où Fali a dit à Emilia, écoutez, c'est vrai que mes gaillards là, ils sont prêts à te casser la gueule. Mais, moi je ne veux pas qu'on te casse la gueule, ça veut dire que moi je ne veux pas de problème, moi je ne veux pas qu'on dise que non, voilà, Fali c'est un méchant. Tout ce que je veux, ça veut dire que dans la vie il y a des fois, si tu connais personne, vous voyez, nous quand on passe ici, si je parle de Fali, je connais Fali. Si je parle de Ferré, c'est que je connais Ferré. Si je parle de qui que ce soit, c'est que je lui connais personnellement. Si je ne le connais pas, je m'en bats les couilles. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas dit quoi que ce soit sur son nom ou dans son nom. Vous voyez un peu? Tout ce que Fali voulait. Il a dit, tu m'insultes, tu boycottes mon travail, tu boycottes mon nom en plein média. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec toi? Est-ce qu'on se connaît personnellement? Et Mela répond, non, mais on est tous des musiciens. Fallait dire non, c'est pas quelque chose qu'on est des musiciens. Ça veut dire que, avant de parler de moi, tu dois me connaître personnellement. Pour que tu arrives à un niveau de boycotter ou de mal parler de moi. Vous voyez un peu? Ouais. Les gaillards de Fali, ils étaient toujours prêts à boxer. Fali a dit, hey, il les a tous chassés. Fali m'a appelé, Yoro, viens. Je suis arrivé. Emilia, là-bas, Fali ici. 1 mètre. Fali a tout enlevé, rester avec. Tu sais quand on dit on est prêt. En avant, en avant. Donc c'était. Maintenant, moi je suis à côté. Moi je suis comme ça là, à droite de Fali. On est à 3. Fali me demande, dit Yoro, tu as des couilles, non? Voilà. Tu es un garçon. Dis la vérité. Comme lui, il est en train de nier ici devant moi. Qu'il ne parle jamais de moi. Qu'il ne boycotte pas mon nom. Qu'il parle pas mal de moi. Est-ce que toi, tu vois pas ce qui s'est passé sur la toile quand il parlait de moi? Donc il m'a demandé. Moi, il dit, oh, il a parlé de toi. C'était sur des émissions, c'est tout à fait normal. Non. Quand on m'a, c'est mauvais. Non, c'est pas que j'ai mal fait. Ouais. Tu as dit que la vérité. J'ai dit, on a tous vu les émissions que Emile avait fait en Europe. Quand Fali avait fait des émissions où il voulait vous-même, vous connaissez. Maintenant, quand on avait réussi, j'ai dit que Niema ou je ne sais pas qui, comment il s'appelle, le journaliste en question. Mais on avait fait des émissions. Quand il est arrivé ici, il a aussi fait des émissions, on a vu. Vous voyez un peu, non? Nous voyons. Quand on dit qu'on n'a pas vu, ça dit qu'on devient femme. Nous, on est garçon. On a vu. Donc quand Fali m'a demandé, Yoro, pour tes couilles, est-ce que tu as vu ou pas? J'ai dit, oui, mon frère, j'ai vu. Oui, il a parlé, bon, après, c'est normal. Moi-même, j'ai dit à Fali, vous ne connaissez pas? Tu as posé une question de oui. question. Quand je suis resté, moi et Fali, là, quand on partait, donc vous ne connaissez pas. Après cette confirmation, quelle était la réaction de Fali? Non, Fali voulait juste juste mettre en garde Emilia. Il lui a laissé encore une petite chance comme ça. Donc, il a dit, je te laisse encore une petite chance parce que j'ai un peu le respect pour nos grands frères un peu. Mais sinon, la prochaine fois où tu parles de moi, que ce soit dans les mots, dans les bébés, ou quand on te pose seulement question de Fali. C'est-à-dire quand on pose question de Fali, il faut faire comme si tu ne connais même pas.
Tu dis c'est pas mes oignons, c'est pas tu zappes. Mais si dès que tu réponds dans des propos de Fally, tu me verras encore si ton chemin. Mais sauf que cette fois-ci, ça ne serait pas. On va encore discuter parce que là, c'est le dernier avertissement. Vous voyez? Merci, bon, excusez. Faites-nous plaisir. Hein. Ce que tu viens de dire là en français. Non, vous avez compris. Non. Ce sont des internautes qui déclarent des fois aussi. Hein? Est-ce que tu peux faire une version en lingala? Non. Pendant 2 minutes seulement. Non. En français, on a compris. Résumé caca. On a pas comment qui voit rien. Père de la nation. Yo soko lobi na lingala mabe. Non, c'est comme parce que quand la Pasteur Emmanuel deux fois envoyé caché, il me fait parler. Il y a des Congolais qui sont aux États-Unis, qui sont lingala français. Si. Résumé caca. Na résumé ni. Bon. Yo, pardon quelqu'un. Voilà. Yo, tu sais que au Solana futur honorable. Je sais. Grâce à notre AVC. Ouais. Merci. Yo Zaki Mukolo. Internet et les kakina Pullman. Je salue d'abord mon président Didier Boudimbo de AVC. Cisco Moulongo, toute la famille. Face à Fally pour parler de Ronapso Emelia. Bete absolu selon attaque témoin killer. Donc on a une mission. Le solo eza nango ya bitumbate eza kakake des fois tangu to lobaka makambo oyo etali yote soit faut au zapper soit faut au loba oyo yebi. On est d'accord? Oui. Fally Poupa azo sala box naye entraînement na biso ngaina Abubakar Liondo Zamina Mungu abito sala gym na biso kuna to mema mama benda ba 200 kg. Donc biso to ici avant Fally to kita poto bima to que moi douche na biso to que gonna swim to que ko nager na biso. Donc to monika ka muto Fally na komba koko dilaso. Aya kitisika biloko azaki na maboko mbala moko asatake na mutu ko totala boye nani Emelia go sa nini wana Emelia yepe afuta abonnement ya box yango moni vidéo moko totambola Fally ando sala entraînement parce que après Fally yepe face à l'entraînement na ndenge na ekana même coach puis yepe afuta abonnement ya box sikoyo muto ya Fally koko dilaso abandi ko s'apprendre na Emelia ti ekoma kia bitumba tant que comme bitumba ngai comme na mutu mo na ko mona bitumba te le père de la nation ça veut dire artiste du peuple l'homme de la paix na kaboli na kangi Emelia na kwa nga na bimisi na ndenga réception Abubakar Liondo pembeni to bondela tous les deux cas. Fally akati ko sala box ayoki ke mutu na zo bunda abimi po akabola adangeli bango bumbu bazongi. Donc pardon avant évoluer donc Fally azaki na sala box bino bozaki na sala gym donc au moins na sala box porte eza donc soki ba eza net awa ba eza 1 mètre na porte donc soko tindiki porte au côté mbala moko na salle bato bavanda na ndenge ya ban en face à porte. Donc couloir ezali boche ban bo tala ne mutu amino wa boxer. Soki mutu ana batute do bakangi na bango ya porte ko sikoyo na ban wana Emelia ke vanda kaka na ban place bato bavandi. Po yepa ozela Fally ça yepa kota la tour naye. Omoni donc après wana bafandi si azelatif Fally aussi ça ya asala pe entraînement naye. Sikoyo ye na ebité soki ami yebaki teke na ba émission à sala qui précédent et les a est-ce que et les a qui Fally to et c'est per ça qui bande qu'on a été entourage a été famille a été bana na été moi si na été to comment wana na ebité mais en tout cas kota la ba émission o elekaki na ndenge pas mabete mais moni makamsu ba to boya na TV to boya ka biso ba artiste o boya les kamusus oyebi mutu wana te personnellement beaucoup tanate bo solo la te bo pesa na mbote te eloko te ata na nzela boye ke yo ke mona Abubakar Liondo boye ye pa ke te o yo ke mona degode moto na nzambe boye pa ke boye te bakutana te rien
mais ce qu'il y a qu'on répondre à la question à Moutabongo, faut omituna. On a répondre à la place à Ken Piana. Est-ce que on a Ken Piana tout solo là? On a sur la répondre à Ken Piana, c'est tout à fait normal. Ken Piana bakia, yo Moutunangai. On a dit Ken Piana répondre à Magamangay belé. Vous comprenez? Donc c'est tout à fait normal. Yo peut pareillement. Na koki peut répondre à Magamba Fali. Na. Na koki peut répondre à Magamba Kofi. Na. Na koki peut répondre à Magamba Wera. Na. Ya JB, ya grand frère Nyos, on a toute la génération mo na koki peut na répondre na on a yebi. Bosani roga roga. Ya roga même ya roga roga. Pour na yebi ke eza penza ke to lié to voyager pe donc moni ke to yebani. Bill Clinton. Vous comprenez? Bill Clinton. Te Bill Clinton a un mouvement te. Comment Parce que ça artiste là, tu vas les solos. Hein? Ça artiste tu vas te là on a leader on a groupe où ils ont maintenu. OK, tu évolues sikoyo. Donc moni ezaki pona bongo et puis tana longoli nani Emelia to ke côté réception à Vandi. Na bakita réception wana. Na ngamo ko penza na sengi. Na bondelier na sengi mais au moni comme ezaki déjà monté. Azo kanengate aboina tila suka aboina yazaki na mutute écoute même ti fallait azo kota sur la réception na groupe premier mbaba obima ba yo kande na loba to kende na yo papa Valdia tu na moi loka muke Emile azalaki na mutute fallait kanda za na ceinture fallait za toujours na ceinture. OK Emile azalaki na mutute omoni il faut yeba peke Emile abaza ba yaya o babandi musique kala. OK alors na ko banda musique na bango kala lo oyo eza moi pasi eza kandet histoire à Seleo donc lelo Seleo ko ya ko bima kila shawarma ba mona ba ka normal jeune garçon moi outi bandal avec la shawarma na ville vous comprenez atazana mutute atazana do ba mona normal et paniquer mutute parce que tant etikala déjà moulayi o bakino ba yebi osuste bano bazaki na 15 ans bakomi na 18 ans ba yebi ote amoni donc ezate ke o aboyi o amante ezaka kake l'époque est révolue l'époque a changé tozaki na ba époque ya musée toleki Kabila lelo toye na époque Fati Beton parce que na époque Fati Beton yebi nanu yote malamu vous comprenez donc ezaki te ke pona ko prouver pona ko sala soki donc du coup ayaki fali aza toujours na staff na inde azakawana. OK et puis ndeka batambola yo moko yebite et chaque fois exacte que première fois fali atambola la batuna chaque jour fallait que dans ça entraînement na ye aza toujours na bagarre de corps na ye différence ni nezo sala fallait na bagarre de corps et Emile atambola ye moko simple te mais ngana yebike bon mutu mususu azo bon ngande tinga bunda tambola na garde corps parce que na yebarake na yebi makasi za wapi voilà mutu mususu pe ayebi arotambola na ye na ba pour moni li kofi bunda na licence. OK ya moni biso to na ba garde corps tena tu na kana kaya Emile na fali parce que te kaya Emile omoni kaza mpayat ba na makambo ya wengi vous comprenez na ebite na ba pesi ba garde corps OK to beta le sola couloir makele donc tango ba zongi wana siko ba koti na réception de siko moni penake allez kaka kokoli diviation na ba mususu wana ba et comme simba kilongola simba longola donc fallait kaka après ça ordre donc il fallait appeler ordre batiki donc batiki yemo fallait bisi batu tout malibanda batu tout malibanda to tikali kaka nga Emelia fali na Emelia 3 personnes OK vous comprenez ya moni batu bakolo ba na vidéo te non nga pena ba bisenga balobi mutu pena za na masolo tu eza yorobo na Boubacar Liondo Boubacar ya ko lo batte ko Aboubacar ta makambo zo le ka réception na azati ana sona OK ana sona akotani na sona kuna ayoka abenda chaleur ya le poso donc to kota na étape siko ya lisolo entre yo fali nande kona biso Emelia bino misato wana siko lisolo lekaki ndenge nini fali abimisi bato nyonso baza libanda fali abisi pona nini otanga ba kombo nanga na ba émission osalaka ponga na to ebani te OK
okotanga komona nga soki nga nayebaki yo to yebaki nga mais toyebani te tokozala ba mission oui mais nabetana liso na yo te natanga nanu yo te tomonana te topesana mbote te tolekana nzela moko te nini te donc po ozwa audace ya kotanga komona nga il faut toyebana nano un peu personnellement parce que ojuge nga na ndenge na yo mais ntango osala yango devant monde entier ça veut dire que monde ezolanda ozo répondre na makambo na nga oyo oza na place ya ko répondre yango te ça veut dire que et c'est pele ça qui na monique et c'est d'abord à part famille ya kotala même que entourage a famille de bakoko di la so bongo basilika ça veut dire que fali moko nano a c'est pela na maloba te ya Emilia envers ye et fallait nyonso asalaka nyonso oya lobaki tout aloba et c'est pele ça qui fali te donc fali comme bakutana ki fali à moi mbali au moins tant le bonhomme bonhomme qui veut dire que un garçon qui donne pas son cuit à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que on se croise, tu fermes le poing, moi je ferme le poing, on se donne les gâteaux, celui qui est fort, c'est bon, celui qui va tomber, il tombe, on se lève, on se salue comme des hommes, ciao ciao. Voilà. Okay. Donc maintenant Fali mda loba na Emilia. Fali ta loba na Emilia abi Emilia loba te afongola tambanga te. Pour Fali akomona na Emilia loba te. Azala kimia. Te Fali na kanda makasi. Agina kanda makasi okaza kanda mate bakole. Parce que là nini esala ki batu nyonso bakende me yo otika liwana. Te ponga na ngana yebi ke Fali a masa na ngai. OK. Na yebi Fali ande ko na ngana yebi ke Fali aza leader oyo na carrière na ya musique aza premier leader oyo atikelaka nga plus de 100 000 personnes abi yorobo beta avant d'y taper 10 minutes 15 minutes à se changer tant roya abi c'est bon il y a continuer concerné na mboka mupaya donc tant déjà pas ça nga confiance ya kotikela nga peuple na yewana yo monaka a kutu ba concert ba 5 000 personnes ba 3 000 personnes mais pour mon leader moko ba lo ata zo ata 10 minutes pendant ka bete non na monate yoroba pardon to ebi ba relation na bino botikala ke 3 personnes entre Fali na Emilia nani azala paniquer Zaki terre tika li vide ko boa 3 personnes. Nani azala na moi Fox. Te muta na place wana il faut yeba. Parce que force la claire. Place wana faut yeba. Fait Emmanuel Dodi azolanda biso. Yoka na peso exemple. OK. Na peso exemple moko. Omoni tangu mutu na kanda azaya kosilika makasi. OK. Ça veut dire que yo oye na boule entraînement. Mais yesko ndaye aye na boule combat. Ça veut dire que yo lo baka trop, lo bali susu, na beto. Ezate ke auto bunda te, donc na force au beta. Ezate ke to bunda non. Parce que emzu batu bako cha biso ka batu bako kota non, ko abengani batutu. Ayebi se mela loba sikoyo, sokoza mobali. Dans lo bané en face. 1 mètre ezate ka tika en face. Ayi 1 mètre déjà, servette kangami, ma kofi déjà la pointe. Ce qu'on appelle 1 mètre. Allez à la taille tenandeni. On appelle à complet la serviette à travailler sport, bah c'est là la boxe. Donc, on appelle à 1 mètre à Fali. Pour na mona ka soya lancer. Na dem la tali ko fezo tanga. Ça Emilia, on protéger nous Emilia. Na protéger Emilia. OK. Pour na ebike, on mona yana ba force mususu. Mais Emilia pas za boxer hein. Que azab boxer apprenti. Azab boxer bandi yango. Ya mona ndo banga. Na linga ngamu na Fali na bi presse to yo kai. Emilia bandika ka no Fali to za ba musicien. Fali bi to za ba musicien te. Makamanga na sala yo sala ngote. Ça veut dire que yo tango yo ke lo ba mabe na komona nga ngana na lo ba mabe na komona ote, je peux pas accepter des bêtises comme ça. Que ça soit la dernière fois. Pour lelo na respecter yo na boya ta ko poser liboko na nzoto na pour na un peu de respect que na nango pour na ba vena biso wenge. Siko soki mukolo ko zongela susu na kombo na ngata ça veut dire que un peu wana yoza sute yo moko yeba ke to kutana to bunda to solo la comme bonhomme du soleil za sute pour le soleil suki lelo. Est-ce que Yorobo yo tant qu'artiste nara likolo Fali azanango est-ce que zomona te que ko promettre Emilia que to bunda na son niveau pena Fali akoza nango te en fait omoni mutu omoni avant ko yeba kozala acteur kozala acteur public to personnalité publique faut yeba nan to abatu
Ok. Faut ba noto ba to na banze comme la même quadra kora. Ko fait le mide comme la. Mukola bunga kaka nzela na maloba moko boya bien te. Et toucha raïs pour la maman Oliva pesa kofi 24 heures. Ngana na mona moi ça pesa moi mbali 24 heures. Mbali boso mboko bande banda mbali boso mona moi ça pesa muto 24 heures. Maman Oliva a pesa kofi 24 heures. Na 24 heures wana 7 heures d'ita kofi mo zonga na boso la politique a démentir a changer ma solo. Ça veut dire que et comme il comme personnel. Ça veut dire au toucher ma point intouchable. Et mutu no saka na ana mutema na ye. Na ndenge na ye ngande tina boye na za opération na bimina momina nga na ndete na boîte de nuit to na restaurant ça veut dire que ba voiture tout au salaka ba makambo tout au salaka ba nini tout au salaka tana na même palais donc ça veut dire que respect ou faut bien ngabo bien de mer pour ceux qui bungi pas mer na bossa ni na mission ok na ko beta na ko buka minu na de le kaka na ndenge yo ba to songela liso na biso fallait lobby réponse à aimer les ala kinini ezaka ka toza mission. Ok. Donc ezaka toza ba mission na répondaki bongo pona yebika ezana makambo ba musicien da sala ke be mission na cadre base kaka na ndeka ba musicien. Ok. So fallait bisof ke ngai bon faut la paix. Omoni bato amsu lelo ba lobaki fali asale le mo bien te comment fait-il akobund semelia. Non. Faut la paix que omoni tango lelo mutu aza awa. Yo za awa boko bundate parce que soko za succès okuta na makamba bongo tena ndanga mabete succès ou succès te personnellement musicalement no soko loba tout ya le kutate c'est pas pour flatter Fali na pia nga mbongo tena futa ndaku ni asombela nga billet d'avion ni bato ba lobaka yoroba loba parce que mutu na ye te et on a lobby eza solo. Donc, personnellement, soto bito landa, ndenge makambo kendaka. Lelo, eme la za awa, fali za awa. Bako bundate, ni na miziki, ni na mbongo, ni na ba bien, ni na kombo, ni na tout. Mais na makofi siko ki parambongo. Na makofi siko yonde yango fale, donc, place wana ezalaki ki fali, toche pembe. Ki star, toche pembe ni. Po to na biso na loisir. Comme toi na loisir. Fallait total que bon. Tant que yo manque un respect publiquement, on a manqué un respect publiquement. On a préféré que tous à la kaka dans l'ombre ou en coulisses. Toi ben non, que pourtant au bima, un so bande la soute. Yoko boso, nangina tu na moi question muke. Est-ce que ça va que mutu so na succès makasi? Ezaka na bato ba bimaka pona ko critiquer. C'est que toi ba selon nengo zo encourager Fali. Na encourager te. Encourager Fali abunda na ba misenyo sa Congo parce que la majorité. Na encourager Fali. La majorité. Na encourager. Basala arabe makambo emele osala po fixer Fali ndezo tinda bato mokoke. Na bude Fali po kombo na loba mamwa. Na encourager Fali. Emele azaye mon côté o asala ba émission critiquer Fali ba mise baza ebele. Baza ebele. C'est que Valero Valero bato ba pesa ka Fali. Soki lelo Fali akomi ko bunda soit babiwa Fali soki bazo bunda bozo mona te ke bagalon bato apesa Fali ana pe kita en fait yo comprendre je te dis que na bandeli les sous na lobby je pense que ba propos ya Emilia et les cas qui na niveau mususu po et pesa Fali to entourage à Fali kanda makashi parce que ceux là qui n'ont pas propos très léger. Même badilation na bangai bazwa mona mai na kwa moko boya ya ebi ko sola fo banini osaki ba biloko moko to sopela na ngote moni biso la musique boité so la ni loko moko mais c'est que ba message on a tellement gagné fort donc entourage dans ne se perd si déjà té donc talaka muto kwa dilation a signé ne mail Olanda ba propos de kona biso ya soliste ya artiste mboka wate na ka Fali bon ndetiye ba propos na tena se Fali jour linga tiba parent Fali est-ce que Meli a comme na niveau na jour na yepé kozala parce que soki ba dilation pena bazana souci ya mbeta bato pona Fali nde basi ba fuya ba yaya na tina ba parler c'est que wana ezala ka ko sala Fali plaisir comme Fali azawa amona to bundi soit parce que bato pena ba finga ka Fali pena bazali batambola na Kinshasa awa ngomba na ngomba écoute na raté tango Emile alobaki ba proposer na poto est-ce que ayebaka ke un jour ozonga na Kinshasa abeta na wenge d'ensemble ba benge brisque maka besoin avion yaka cop banini bon et puis
Samboul kutu na kesa na entraînement do tiki no cité. O que ça entraînement na Pullman ndetka o bosani que o bunga na lisolo moko ya 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. OK. On comprend? Yango na ina lo banoke o moni ndeti lelo biso nga komba na komba nga na kwa nga za kwa IGF. Na musique ya Congo na za donc o moni pena Gilles Alingeti aza na IGF na nenga mboka na biso alandela kama bambongo akanga ka banini boy nga pena do na ndeti Gilles Alingeti na musique nga. OK. Ko makambo écoute na kaka na yebaki na kutu te na leka boy na salaki boy te na boy baza a besoin répondre à mingi na ba question na biso. C'est pour cela ya on a ngina yebisa yo. OK. Eza nini? Je pense que eza na ba manquement mususu ba respect eza dini na biso te. OK. Entre biso. Et puis soko tali ezalaka jamais leader na leader tel nde ba koti na rando ezalaka kaka musicien leader tel abandon manquer leader moko boy. Après on a pe batakuna e komi kwa guerre. Na kende no question moko. Yoka nga izana c'est ça. Au moni ndeti ndeko na biso ya l'autre là. Oyo lobi. Mukolo na yebe ezali. Akotoboka ya mususu pine liboso ya bakoko dilaso. Pine toboki. Akiti baluka kwado. Ah, wana pe mukolo ne bileki e bikoki. Oka yo bana po. Omoni makamdu sala ya mabena mukilo. Et foot, je te dis, écoute-moi, aux arabes même la pasteur na ebisaka. OK. Tout ce que nous faisons, ce que ça mabé, ça c'est parce que violence la encourager ngote. Violence doit encourager. C'était un avertissement. Encourager violence. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle avertissement? Les batwa ko simba mutu ngana encourager ngona. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle avertissement? Papa les Bouba et les Caris en Europe là-bas quand ça marche pas ça se tape. OK. Na pas une question moko. Musique yokangai. Yokangai. Au montant aux ana musique est église té. Tant yo moko yimiko mikoti la musique yebi kwa makasité donc toucher no batute. Soko yebi kwa la mutu akote lote ko toucher té. Oya ko relater après que nga mwana mawae bo monde basalinga tout ça là non. Eza ndenga moko nande na biso lité akanda. Si abandaki ba campagne que ne poto to yeba kité. On n'était pas au courant. Ah tu bota moi na ya tout cas pesi comme maman Olive. Yo kangana. Na senga vraiment maman Olive a soutenir lité akanda au sala biso. Alobi bon ba yemo lité akanda akako kitane na avion alobi ki ba ken ba ofinga ngai ba nini. Mais yo lobi a o senga ba soutenir. OK. Mais yé première émission to ki comme on nda olela. Na apesi ndo ya mwana maman Olive. Te yango na bino. Te Banda Kala, je pense que Maman Olive a bandu ko aider lutter à Kanda le loté. La plupart na 100% makambalité à Kanda, Maman Olive a aider à 80%. Yo bako permettre une question na on a ce exemple que avertissement eza ko agirté. Ko agirté. OK. Avertissement eza ko prévenir. Ce qui par yo qui te je te préviens. OK. Prochaine fois. Non, tu es là. Si tu oses. Ben au moins tu as été prévenu. Merci beaucoup. Yoraba tout ça la clair na émission parce que ngai na ko encourager biloko tendenge ezokende omoni loko to lobela awa ezaka kalikamba ko yebana na ko yebana te oyebi eswa ka mutu makasi oyebi mutu te bomona na te bo solo la te abeta li solo na je sais pas so omona ngono. Merci beaucoup côté lobata ke mutu oyebaki mutu oyebi. Merci tokende siko epande ko na biso artiste mboka asala premier soin na deuxième soin soki ezalaki ye na place ya Emelia ke ye nda yaki arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP oyo ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie oza mobimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa osoto na ngai soka zali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Ribuku l'une de P6 30 51
arrêt jubilé awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. ndeko na biso artiste amboka ke yenda zalaki wana. Est-ce que koko di la soirée ngazwa courage wana parce que toyebi ye patambolaka na ceinture pe ya ba maître. Bon, si ko wana ezaki koko di la so, je pense pas qu'ils ont dépendre na mutu. Koko di la so, je pense pas qu'ils ont dépendre na mutu. Toi ça la ngona ka ya mutu personnel. Koko di la so o nyoso ye se pelisaka yete to se pelisa yete. Kasi mona ke mele ya faiblesse. Non, et ma faiblesse. Ezaki yo ce que ça là qui camp contre camp, ça veut dire que le commando de ce côté de commando à ce côté on a bazawana. Mutura batu bakutani. Je crois que mutura mutu bako se répondre na ba acte na bango na ndenge bango ba moneli. Mais ce que ezalaki que Emelia Naturellement la carte ça mboka so ezaki. Te na yango na ngapela répondre yo. Parce que yango na auto ebiso tout à l'heure awa. Pour ezo ba leader et ou ta pas musicien. On est d'accord. Na banzi que musicien l'autre là a finga auto yebi a finga même que le leader na. On est d'accord. Voilà, donc ça veut dire que na peso exemple moko. Na lobi que ezaka ka koko di la sauté. Ezana batu mususu bena o baza plus dangereux, plus fan que koko di la sauté. Que a monika que musicien l'autre là a toboki piné. To essence c'est lié brusquement. To ndazala ke ake beta système côté moko boyeke bakutani mais to yo ka na ndenge sango kuna e obima kaka ke no tala kutu batanani basali mutu boyede to yoka mais o wana ezala ke loko moko ke no mutu o asali makamba boye to asala makamba boye ba mona na kati brusquement ba monani comme ba monani awa. Koko dit la son n'a pas eu le temps d'aller demander à Fali. Fali, hein, le gars là qui t'insulte, il est juste à côté là-bas, il attend que toi tu finis et puis moi j'entre. Non, il est à Bandika Makamuna Ndegenaï. Et puis, entraîneur à Kati, Fali a bimi pour petit ça. Pour Fali, ce gars qui prenait la pause ça qui, Batouba bete Melia. Anga beta kara. Batouba nga bete Melia. Et ça, je t'assure que Melia nga betama. Je pense que Bozala qui te sentir à Fali, ceux qui pena Fali, alingaki que non, nasa nanga système, ba bete Melia. Mais na minute to loba, Melia za peut-être hôpital, tout à la goni. Parce que batoko la ba champion Chubu wana. Chubu pas zalaki. Oui, le confiné d'attaquer. Chubu zalaki. Oui, c'est 17 pas zalaki. na ebiso que Fali atambola na sentir ne mobimba. C'est 17 ba beta ba to fait Oh, na lobino boye. Ye pas zalaki. Pour mon ake, ce que tu as Melia boya, azokite. Yokangai, azokite, ninite, maninite, donc ça veut dire que, bah, solo lui comme Ibali, bah, s'explique point barre. Donc, bah, avertir, il y a Boyaki. Merci, Yoro. La vie, c'est comme ça. Conclusion, si coton, bah, sur la lobby, que avertissement, et ce après, ce qu'on a avertir hier à Kébissier, que ce soit la dernière fois, Mbotezate, jusqu'au moment où, j'espère que tu as compris, que ce soit la dernière fois, point barre, après, allez, Yoro, on y va, on bouge. Mais tu bimis, ce qu'on attend, que n'a pas tout fallu. Mais qui témoin na yo ano beti sola ngote wa. Hein? Qui témoin o ba chaki yo. Deva Emelia na lingala lo bien. Mais ba tchanga témoin te, fallait benga kinga po Emelia wanga ni nyoso. OK. Alobi ki atanga komba falite, afinga pena falite, aloba pena mabe falite. Ce qu'on n'est pas c'est ndo matsa fali, mafuta. Comme wanga ni ba tutu da ba bimaki ba ko la staff tuna ba mettre ba bimisi ba on libanda ba bloquer porte. Ce que tu tikali 3. Fallait à Ebissinga Yoro, si tu es un vrai bonhomme, tu as des couilles, dis à ce monsieur que ceux qui n'ont le monde à tête, qui a fini à toi, le Bamabeto, à Bungia Tama Mukena, n'a pas émission à Komona. Quand vous passez à la télé, tant que vous avez TV, au lobby comme Bamutume, Mukil Mémonite. Yoro, oui, on a un artiste, Fonatala, on a money by news, n'a pas ça rappelle au Inaeo. Ah, ça rappelle au Inaeo. Vous savez, Emel. Nani? Emel yako. Ako kasi pe na ba kope belé ba wenge msu ba kolinga ba kotso. Oyebike. Projet le 30 juin. Siko na ngina bando yebisa. Mo so to bito zonga na sima. To bando ko s'explicaner. Emelia alongwa pa vena biso mukulu na état bienté. On est d'accord?
boyebi bapopo pe atena. Ok. Merci. Baota ozako na guerre dernièrement awa. Te na ebisio kaka na bandi susu. Oyebi ngana muto mwana ngana mwana BCBG. Ok. Na pe mwana maison mère. Et mais la tant pas longue pas mtsone. Yo mo ba propos. Oyebi peke eta na inenga longola. Donc ça veut dire que toko ko lobate ke lelo aimer les assassins. Toi à l'époque on a na vacuum 25 ans après ko kola nesko vacuum ekiti que toko mo yokele mawa non. Ça grand Pelé à Wenge. Aimer la auto yebi aimer ya ka wana auto yebi na ba propos na ye o azaki nango na rigueur contre papa chéri na ba propos na azaki nango en rigueur contre Werason. Yanga moni ke lelo tout ce qu'on a eu à semer dans le passé. Oh nyoso lo na bomwana. To na passé na yo, to na parcours na yo. On ko buka ngo pe dans le futur. Donc lelo auto zateke on doit se prouver. On doit se prouver que Emilia ils ont des camounais personnels. Ils ont makamba wengete na fali. Ils ont makamba personnel de toi à moi. Je t'ai averti, ça s'arrête là. Celui maintenant qui se sent fort. Celui maintenant qui se sent que non, moi j'ai pas aimé, moi j'aime Emilia puisque tout le monde je vais mourir pour Emilia. Ça te regarde. Tout le monde ba collègue ne ba ressorti ça ba wenge na misusu pe ba sangani et comme une moi guerre moko boya. Ba sangani te ba sangani pour na concert na bango. Ba sangani pour na makamani. Parce que tout le monde sait le opéra lobby en tout cas jour ya kuta na fali na kulwa fali fala makasi ya zala na. Te c'est le ko lo ba bongo te. C'est le mutaya ka retia foutre le hôtel au ba kuta na place. Ah, place ni ba kuta. Retia foutre la c'est le hôtel. Oui. Bah voyage ça c'est le wayaka na billet d'avion na hôtel na argent de poche na voiture nous sommes là ce que ba kuta ni là na fali ba kuta vous blaguez avec les gens quoi ba kuta na wapi ba bunda na wapi OK c'est le na poto fali na poto wana c'est le na ba province na ba quartier net ba ngiringiri ba poto fali za plein Paris on a fali ta tamla la mai banga atambola na yo ba conseil ni no pesa fali après makambo wana parce que ça makambo elingaki salir moi imagine par rapport ya na ba tia fali na ngai pena po fali ta bi yoro ici ngai te mona makambo na seni emela yo inanga pambo ka sangana yoro tozona mabela mais la ministre ba de ranking to ana ranking te musique ba kenda na ranking te na mona ke lobi na sport hier kaka hier tozakina na sport bosoli très bien te ngala soda bosola kina emela pesi mbote pesi mbote sali frère oui sali ngana na problème na eta mukola obtenir ba propos contre ngai na obtenir ba propos contre ngaza na ba na ngao bandi na zongi dozo rappeler ce que Emeli akimine pesa la ngota zoya na ega che ayena zoya na sal mais fali pe a pexité c'est que azam mobile a pexité ça la bongo ya sauter a pexité ya sal mais ba RND comme ngaka différent fali ya katongo makasi net biso on 5h 6h toi da wana c'est que Emeli akoma ya ne ba 9h da changer air mais il faut changer parce que mzu mutumzu oya suna fali ye pesa ki suna kanda pour mikolo fali da atiki a changer air ba obligé kuna na salle ou bien ye moko a décider à changer ça endroit public OK ba même kuna ba olingate ba tiraillement ezala donc ye comme biso comme tout ça là 5h 6h ye akoya kana ba nanger 9h oui ma kofi soki zo bangisa boye mabe ezaka comme moi là ezaka que tu dois récolter ce que tu as eu à semer dans le passé. OK, on reçoit Nassi te clôturer na dossier wana. Valdi Tambona invité te clôturer na dossier wana. Mais polémique ici quoi écoti makamba ba étoile. Polémique ezate. Viens na Koffi Olomide ba tu tia kombone na Hollywood. Namoni Sankara, les locaux na moni ya Sankara, na trophée liboso. Te batie kombo ya Koffi Olomide. Sankara zana te Sankara ye ba fabriquer leye. Ba fabriquer leye. Mais na histoire ya Afrique. Koffi Olomide za artiste ya liboso. Kombo liboso ya na Afrique mobimbe koti wana na betoile ya Hollywood. Dessin wana kaka basali li Koffi yango basali Sankara. Parce que na mi tuna nanga nga fabriquer ba dessin. Sankara ya fabriquer mais Koffi za marambo ya solo bato bazokendo verfe ba américain bango mongo batie wana na marambo ebele minene Koffi asala. Yo yebi leo na Congo soto tena musique na so ya Congo en général mutasa marambo le Koffi azate. Yo za okosi. Te yo basoko za pena artiste. Okolo bate na kosi. Soki peno za artiste. Yango ko moni soki na vraiment artiste. OK. Tant le bi place wana je t'arrête. Nani? Je t'arrête.
okuta na Kofi lobane ke Yoroba lobaki ke oza mutali bosote osala makama minene mutali boso ya musique na mboko bato basala soki ya ebisa ke bongo ya kosio soki yo polo bina ndenge na yo aoyebiso nanga lobi na ndenge nanga te nga pena bato baloba apa papa wemba to mona Kofi bala moko obani so apa papa wemba mais papa wemba na Kofi basema mambo danger au ministère moko so apa papa wemba yo valdi yebisa na ya lobi nini pour na bato bala na biso ba yoki makambo lobi siko Kofi azo mérité kombo na yo bacha wana te na mais c'est pas le premier mon frère respectons ce pays mais na biboye bakamutabule ya sala mboko yo biango papa wemba vandisi nani mission na umona uto ba auto publier okala mingi ate ndeko na biso oyo Christian Lusakoni a top Congo FM patron ya top Congo FM tala lelo niveau Christian Lusakoni bourgeois bongo azong si vidéo akala bavandi na salle moko boye ba mo ebele papa bavandi en face azo betali solo ya concert ya tabule na Sénégal répertoire na betabi atkala ko yoka ngote soka interpréter nani nanenge sila mindele yemoko azo char de poule siko Yorobo zo banga Kofi est-ce que bo esali bino fierté tangi ba artiste congolais star na bino moko munene mboka bakio tia na Hollywood place bacha bakomba bata minene bongo ya monde c'est déjà vu yango moni pe match Sankara l'autre pe kona ba roba to kona ba non ya Sankara eza base eza mutu moko informaticien moko créé to mo ba chepe mbuta ba chepe Valdi wana bato wana komba ba base photo ya mutu ya eloko wana boya pe boche bakomona minene ko wala photoshop to yebi oya Sankara ba che wana soko tini mutu ero ata lobby akeso le mission place wana aluka komba Sankara awo ebiso yango mais bato tu ba okende kuna ba kutaka kombo moko ya Kofi lo video mutu msoza kuna te Ken Piana je pense que makambo wana ezate makambo tout trop débattre c'est pas débattre ça c'est déjà vu ils ont une actualité ils ont une fin du monde ils ont pété que oh nous on va s'applaudir ou tout ça la so nini yango wana te ya mutuya ils ont que Kofi le mide c'est là yeba noma qui est ambassadeur culturel mais bino batali boso bo le kana TV bo réclamer que poanini bato ba journaliste ba kimi bo ki matendeni Kofi même ba on a poto l'état muteme ba on a poto na bango na Kofi l'état même ba on a poto ils ont ministre ya culture c'est-à-dire qu'il y a un voyage privé à Kofi. Si on a un voyage privé à Kofi, même si on a la vérité, monsieur Ebima, c'est la vérité, monsieur Yoka. Tant qu'on est ambassadeur culturel, on n'est pas des fous, on est des gens autour de Mayele. Avant Bakenge, tout le monde monsieur l'ambassadeur a présenté Bisso Abi dans quel voyage du travail, s'il vous plaît. Quand c'est le voyage du travail, ça veut dire que l'État congolais a débloqué même budget financier. Le ministère de la Culture a débloqué budget. Pour payer ça, ambassadeur, je vais t'expliquer. Batono to mona ki o président ya Académie des Beaux-Arts o banani bo bato wala bakendaki voyage na bango privé té. Et ça encore le voyage héritier na nani na Espagne. Voilà donc mutakima te eza yote da héritier même njoka te na lobi na yoke te kasi héritier même ki sinjoka te papa héritier a valorisé ki sinjoka mais so babi batela la ordonnance ya autorisation ya pays eza que l'état congolais nde même njoka ta pesi autre ambassade ba pe njoka visa des ordres d'héritier te oh maintenant lo bano kanga bientôt loko zone ngo faire voir biso ke héritier na manjo raté profita même ba qualité héritier mutu a présenté Nzora kasi yoka ngai aza employé na ye OK ye muta tchela ya on a dit que héritier muta valoriser Nzora ne confia valoriser la prince bakali comme eza tourner au baké représenter pays OK eza ko la concert ya Dubaï na ba no expliquer osiko OK ndenge reta kendaki Espagne ndenge ba président Jibe na ba nyen ba kendaki Dubaï eza voyage ya mboka ça veut dire mutaki mate moi ba porter mboka plainte ya te bo porter pour moi soki kaka ezaki voyage wana te na ndenge ba ozela Kofi ba okaka ki abundi ba okaka ki o le solo moko ta ngulu mais bo le livre peu vieux prendre la pena vini ngwana moi bi que ça parmi ba conseiller ou ba conseiller ba Kalera qui était Bruxelles te mais ya parmi ba conseiller Jean Salam appelé ba appel na yo to mo na ngo yo kanga koloba nga te ke ba conseiller c'est moi qui a dit à Bakali
c'est un voyage à l'État. So yo no awa. Menga bomba li solango yo moko bimisi ya. Yo moko bimisi ya. C'est bon. Mais est-ce que les artistes moko oyo azaki na boya ndolo ba mutaki misa pe abakaleza yo robo. Mais merci na yo moko bimisi. Et amaka za mobali pe. Te, ezaki makamba boya. Ezaki bakali aza mutu oyo azaki proche nanga. Azaki kwa sino makasi wewe. Ba tout ba yebango. Ezako bombati. OK. Vous comprenez? Bakali mutu aya nyoso pananga yoro ya mama Emily Nzemba to bimisa même Nzembo mama Emily Nzemba motema ya bedeje tous motema ya tous bebe la mbetolo mama Emily Nzemba. OK. Vous comprenez? Donc tant on a vu que ana poto na ebise bon pas de problème. Nzamba kumba makaka poto boke eza na poto ya kofite. Eza poto ya l'état. Il y a titre ya ambassadeur ba piaki. Donc nanenge bo voyageur na tia pa bino na mbongo wana paye pe ba katela ki nanenga présenter ki bato voyageur na bango o ba ke sala musala ya l'état ba ke représenter l'état congolais comme ça l'état congolais tikala parce que tala ne mo bo ma pasteur muté akanda na attention il y a luki na pasi na yi mais bakali akena nenga l'état. Comme le nègre l'État, faut mettre la kuna pom. Mutuku tateki biloko nyonso asali nyonso akendeka kuna atika na kuna na mutu akendeka boy. Sika zo basunde. Akena nègre l'État. Pende zawana. Akolo ngwana aepena king. Avant nous quelques jours, visant le site à zong sous poto mutu akangate. Non baka. Eza l'État mutu chaki o nini wana. Ezate ke mon groupe o nini boy groupe nanga orchestre nanga chaki na kati te. Eza l'État. Yango moni Kofi avazaki comme un ambassadeur na staff na ye moko lobi yango asali pe discours. Ya ba tokomi na suka zana pesa ta sœur Pauline Lumumba Mbote vieux Luison Mbata Koko Arafat sœur Angèle Moussoeli Makizembe Adèle Djoko Bagou danger vraiment na tikeli Valdi Miku. Oui, to continuer na to continuer Paka Juma dis à madame d'amener une bouteille. Non tu pas Paka Juma ya ta awa. C'est là. Où ça dit à madame d'amener champagne. En tout cas, Pablo Kitamba, la maison qui tam satala ibiso, na madame Olga Kabelo, ba konza Kabelo na Belgique na Pession Mbote. Cédric Liliam Mawemanko, la bière internationale, Mahmoud Ezouke Mutombo, papa na Jaidel, na Paris na Pession Mbote, Andy Mbuchu, mon ami, papa na donné tout appareil Elohim Allegri, en tout cas, tout ça, quand l'homme quoi, Mbota Maya. Il y a artiste Yoro Swag en tout cas. Pichu mambo tour de contrôle nege wozana Olga Mbimba. Olga batutu ozobwaka. Olga Mbambi Mbimba. Olga Mbimba. Ah, Mbimba. Olga Mbimba. En tout cas. Wa makasi. Te batutu ozobwaka nazo ka ba kombo ya ba chérie na yo ya ba petit ya ba cousine na yo nazo ka ba patron te. Bwana na ba patron. Ba patron bazali. Ozala moi ba patron na. Ba patron bali. Ah ndeti ka bona ko banda. Je salue Kouka César. César Kouka, ouvre-toi de Brazzaville. Donc ça veut dire que le loi est anniversaire, il y a artiste naï d'abord, il y a conseiller artistique naï et puis il y a management, il y a manager, il y a mon officiel, il y a 16 prod et puis il y a moi naï. Yoro Swag. Donc Kouka César, en tout cas, mon boss, je te salue et je te resalue. Voilà, donc les bons Djinga au bas, en direct de Paname, il a génoué Paris, il a terrorisé Champs-Élysées. Les bons Djinga au bas, ça bouge pas. James Kakuji, le révolutionnaire du moment, et puis sans oublier celui qu'on appelle Aboubakar Lyon Zamina Mungwabi. Toi-même, tu sais. Muto azota mona ba jeep na bito ba jeep ngo so ke butinga na planète Mars mais au mona ke ba jeep moko boye oyo rais aleki na boye ya Aboubakar aleki na les ba couleurs différents. Donc Aboubakar Lyondo, merci pour le soutien. Donc et puis na pesi bande konanga nyoso ya musique urbaine Mbote et puis ba bonne chance na ba oyo ba ko bimisa ba album na bango na ne oyo to dans quelques mois botika parce que c'est lui qui va oser de sortir mon épice, je sais pas, mes chansons, mon album. Moi, j'ai fini mon album. L'extrait de mon album, c'est tout à l'heure ce soir au métro VIP. Ça veut dire que venez écouter déjà ce qui va casser vos crânes. Donc, il veut dire que c'est lui que j'ai croisé sur mon chemin. Donnez-nous le verre d'abord, monsieur. En tout cas, merci boss. Restaurant business class.
topesi bino mbote Voilà. bandengo basanga na bona kati ya restaurant yole ezo na Dallas pa ya Maréchal Souveillé ça en tout cas na pesi yo mbote Maréchal Souveillé ça c'est bon Maréchal regardez ça là-bas donc yango moni nde aboye Ken Piana omoni mboka oyo Ken Piana nayebisaka yo déjà mais toki kuna ndeko na alimbonda pe azomwana soutema après avoir rejoindre wana photo na ba journaliste ya Wenge na bato bazosala ba club ya Wenge ba marque Tabu ba Popol Mukelenge ba Popol Mukelenga bango nde bakopesa réponse na Sankara de Kunta c'est bon pour makambo wana etalinga te so ezalaki makambo na ngai ezala bien ndeti nga boye na préparer pena makambo minene ba tourner na ngai ba featuring febima ba lelo na préparer donc lelo eza koyinda na métro ya VIP donc faut tout na makambo ya ba junior Mwabilu makambo ya Didia Budimbu autrement dit partie AVC ndenge nini na ok s'adhérer semaine prochaine officiellement ba Ken Piana ba Rosala ba tutu ba Rosala ba rolata do na ndenge na rolata na ndenge na osima makambo mais na ndenge to ko évoluer le futur yoro merci dans la politique c'est du lourd au moni paradjuma Diana la micro nalovaye na krakaye kuboya yo pasi kuboya yo pasi kuboya yo pasi Babi, joyeux anniversaire à Yorobo Swag. Babi, à tout à l'heure, Babi, Metro Bar. Ma vrai chéri, ma beau garçon, Babi, bling bling, pembe pembe. Babi, Ken Piana à Rosala. Donc, vous en avez déjà dans votre vidéo que ça la balance. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Yorobo Swag. Joyeux anniversaire, Boutama et l'amour. Boutama et l'amour. Boutama et l'amour, Yoro Swag. Boutama et l'amour. Paradjuma en anglais. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Yorobo Swag. Happy birthday to you. Nagi chinois. Happy Cameraman a biso ya wapi ya melante champagne non danger dégâts à la santé à la santé à la santé birthday au KLM Voilà. Donc, joyeux anniversaire à la musique urbaine. Le père de la nation fête son anniversaire. Ce soir, je salue tous les gens qui m'ont fait des vidéos. Commençant par Keren Kinsala de Paname. Yango. Et Afar Ansena de Brazzaville. Localisation toujours. Trop de big salam. Sans oublier à la sexy diva, la brésilienne. Toi-même, tu sais, diva qui sombe. Et puis, à tout le monde. À Bénédicte Manaja. Hein? Bénédicte Seripawa. Et Yasuka Ipen. Bana Ipen. Il y a Edap Mobimana. Donc, bientôt, la série télévisée va fracasser le monde. Bénédicte, la sexy, toute la famille. Je vous aime tant. César Rekouka ouvre tout. Merci. Patson Makundi, le monde Ken Piana. Ailleurs, bato oyelaki yango donc makambo ekende bien.
Ah bon? Gideline Mokonzi. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.